ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Gisele Irene Masiandoki wa Mugusa. Abisana kwanza muna wa marangewa. Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga, ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamoure Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman abino la cabino kakaba histoire vraie, pour essa la bino bavre makasi, Nabanda kunabino, partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na site yote. Bo s'abonner au site ya maman bino parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To selaka proverbe 19-20 po sunga onanga na suite ya vie. To yaka pona ko bebisa ba réputation ya batute to yaka betaka masolo po ela musabiso to comprendre ndenge nini mokila nzambe ezotambola. Merci na bande nyonso bozo soutenir maman Irène Masiandoki ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na maman Vende moi so amebla Vende ndako na Versace ezalaka yo Betty la patronne. Boni basangwa meta la brésilienne moi sa pembe na kati ya Birmingham ya vie nanga Jean-Si Bolanga ndenge na lobaka beau-frère na biso ya sur Jean-Si Bolanga umela. Merci na vie nanga Marco Zefondo toujours na kati ya Londres bana Londres c'est que bien makasi na moni mbala moko mobala mande fois pembe. Bienvenue Masiandoki oya Claudia balobi noko ya bana prêtre des prêtres bienvenue Masiandoki na kati ya Londres umela. Merci na Béatrice Lokilo toujours na kati ya Londres ya monsieur fils Lokilo couple tokos ya kosamba ezate bamurela bamurezi mama Irène Masiandoki ayaka boy. Si nazo beta maso nazo pesa merci na code mboka ya Willy Musheni moto moko bien code de mondial Willy Musheni merci na Titi Gracie ya Bundesbank banque Serge Tata Kibokolo na monivie na Simon Kibukidi na kati ya Luanda bamurela bamurezi mama Irène Masiandoki ayaka boyi na elibino lisolo mais avant ya kobandango nazo rappeler ba vrai chéri nyonso baza na posa ko bombisa teinture to tikala kaka na Grace Light Cosmétique oya mama Cornelia Luntadila na kati ya Bundes balobi tango zotala émission mama Irène italaka logo o batia care numéro ya mama Cornelia ezawana bengai ndeko nango ngolongola ba cancer banduta ba caché sama peka mwindu sama kolo mwindu olingo bongisa nzoto ko hésiter te benga mama Cornelia Luntadila Grace Light Cosmétique solution soko bengi etunae à part ba gamme oza nango na ba savon noir
na boutique rebote biloko nini koti azana bilamba pe ya kitoko na ba perruque biloko bien ezali bo benga e boko sepela. Merci na vie nga Poshan Andel mo bange na shipping na kati ya colonne babi vie bambule bela na boulot soko ngoti nda carton na Congo Kinshasa topé na ngola ko hésiter te benga e moko na kati ya Bundes Poshan Andel mo bange na shipping babenga ke na plus 49 152 0 251 77 31 wana eza cop nanga soko mi numéro Poshan Andel mabe benga biso to kobongisa ngo po esala bien makasi balobo dingola ta super wax obi makitoko benga impératrice MK na kati ya Autriche balobi super wax original na ba grand super na prix ya bien apostaka ekendaka partout impératrice MK atekaka na Facebook te. Ce qu'on a posé somba biloko na benga na plus 43 67 64 53 21 69 okozemoko impératrice MK na kati ya Autriche. Merci pour la patience et fidélité, confiance c'est bopé saka identité ya Bundeswana topesi merci na première dame de Lausanne. Merci ko première dame de Lausanne maman na Andiriji Luawa un enfant pas comme les autres balobi tobo sanité les plus beaux papa du monde viennent nga gobelisha toujours na kati ya Switzerland. Ba murena ba murez Iran Masiendo ayakabwe. Lisolo eko bete la bino bandeko nanga na eko bete lisolo ya bandeko mingi na pototo na mokili. Bazalaka preto preti ya kobebisaka ba réputation ya baninga. Ba murena ba murez ezana ndeko na biso moko ya mwasi azana kati ya France Tanti Chantal abenginga mama irani beta lisolo nanga po muninga nanga o natambolaka na ye. Camarade nanga ayoka mama Irene. Tokenda Chine nga na camarade nanga eseleka bambule bele. Na Chine kuna tokutela kina mwana mwasi moko azali petite sœur ya mwasi moko na Congo Kinshasa o azana vie aza lokola na mbongo azala kanesika e bien aza mama moko aza reconnu na mboka na biso. Na Chine tokutana kina petite sœur neto sala ki relation na petite sœur ya mwana mwasi wana aza vraiment muto ayebeni na Congo mwa to tanga kombo na lisolo ezate petite sœur nende tokutana kana Chine tozalaka ngana copine nango tovandaka ne a na France to sala ka relation tant tozo kende Kinshasa et sali kende ko tokutana kana na Chine azali petite sœur ya mutu moko azana niveau na Congo akoma ekobengisa biso kuna tokomaki vraiment ba camarade donc azaki camarade yangate ya yepete po tokutana kana nzela moko na Chine to salaka voyage ngana copine nga awa mama renti moi so na vanda na biso asali ke apusi biso ti pembeni ya yana ye o yana za quand même mutu kombo yebani na Congo mama Irene aza moi so ba respectera pe na Congo donc to kom pembeni ya yana ye mama Irene et pesi copine nga ndeti moi vertige po na vie andima kité. Bon, monito ou na ba commune moko peut-être ozomona ke nga ata na epoto pona koma na niveau oyo eza pasi. Do bat musu bandima te ke nzamba ko tombola na ba façon moko boye abande ko ndima te. Pona est-ce que pas garder relation na famille wana fa kenda ko tonganga. Abomanga ke naza mabe naza na niveau assez de a critica vie na nga mobimba. Mama Irene soka kepa ya grande sœur wana oyo lekine to yebanaka atonganga. Soka epa lekine to asala ke to yebana yane atonganga. Yeba kabela ke ba mbongo makambo bela sengaka mingi akenda na ba problème ebele ba pesaka ye. Mama Irene ngana zana ngana relation normale to komena ba WhatsApp to sekana to za bien. Mais soki bango ba benginga bolanda liso na bokebi yango na yebisaka batu mususu bo changer identité na bino te pona mabe moko bazo sala bino na vie botikala bino. Ndeko nanga soko sala bolamu na mokili nzambe bolamu epola ate mama iranya kenda ko tonganga abomanga kritika nga etufa ngai po famille wana eza na mbongo edaka edo nga ba ko edenga te na relation wana mama Irene soki famille wana ebenginga basola nga so ba tuninga makambo camarade nanga na lobaka bolamu na ye na lobaka bolamu na ye elekela ka fio tokutana kana ye na Chine na grande sœur na ye viki alobaka mabe nanga bango ko mo sanga lokola trap so ba maba camarade nanga ngana obongisela bango po bazalaka bien mama Irene famille na eko comprendre que camarade nanga azamabe mama Irene loko na sali na pesa lisolo po pesa batamokili conseil bato aketo bato balinga ko bebisaka ba réputation ya batu na masola lokuta mama Irene na otoko kende Congo Kinshasa famille na bengisa kinga comportement nanga façon nanga en tout cas ba sepela kinanga même au bala sœur wana amona kinga asepela kinanga façon nanga par rapport na ye mama Irene ba eko bimisanga ba ke kotikanga
bapesi nga eloko moko ezalaki vraiment ya kitoko makasi mpo na nga esepelisaki nga nde petite sœur wana tiaka nga na relation na yane ntango yane apesi nga mbongo alobi na nga koyebisa kamaradi na yo te ke bapesi yo mbongo yebaka mpe kobomba secret po ntango ye azwaka bambongo awa aloba te si oyeboye mpo bayamba yo opozaka mwana nzambe abeta masono ya mabe aloba memi ki otongaka grande sœur na nga azala bambongo akisi aloba bilobaloba awa po kaka yo otambolaka bien tokoma kosala trappe ata tolobi maba camarade na yo lobaka bolamu toye comprendre ke na yo na ye mutaza malamu eza yo pezwa mayele yeba kobomba eza obligé te soko ke kosala bafaire na yo to zumwe eloko no obetela kaka camarade po ayebisaka yo te mama Irene esalinga bien te na bandi ko remarquer na masolo camarade nanga soko epa nanga abetaka masolo famille na fokeba na bango bazaka na mbonga kisi so ba pio mbongo kozwaka te so basali boye kosalaka te mais copine nanga azosumba ba terrain na bantele azotongaka bandako mama Irene eko apprendre kazwaka mbongo esika ya relation wana mama Irene mais na munoko ne abomaka famille wana fokeba ngande na zabwe nazobunda na kozwa mbongo mutemere nzoka azwaka mbongo mama Irene esalinga bien te nga aloba mabe na ete yango wana mama Irene abimi lokola zoba na sens nini nga na vie na nga nyonso nasalaka bafaire na nga nafongola copine na nga mama Irene copine na nga koma tina niveau basi ya boye na poto baza ebele asombi eloko na magasin mama Irene na tuni copine na nga aokosa asombaki yango na Zara aokosa nga batindelaki mera na kokomplike nga vie poka na somba te mena osomba na mbongo na nga mukona omona ngo na sombi so amonya na lati yango aopola mama Irene na tuna esute copine na so otunyeka likambu ndenge ezali fo abalola ngo na komi ko comprendre ki aza muninga mabe mena ko salinga pasi mama Irene akenda koboma nga na famille wana na tangite mama Irene abebisela nga réputation na ebite ka pona mbongo ango menzamba bundelinga na pesa ke confiance na eko comprendre yango na pesa conseil na baninga ozana o gentil oyebisaka moninga vérité mais keba ngana olobelo mo na réseaux sociaux nakilelo pire muto azalate molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth yo muto zolandanga peut-être au vivant na camarade moko abongo abebisaka réputation no batabongo baza abebisaka réputation na yo abebisaka réputation no tant seno na tant soupe no zwa grâce te mutu mo zwa courage ayebisa ok camarade na lo baramabe na yo mona ikandeko mukoloko yo kango orozala dessus peut-être ozolandanga pesi oyoka okoma pe déjà dessus na comportement ya bato mais loko ndeko ekopesa lisone eza mukuse pona koyebisa bandeko bolandaka mama Irene tozalaka na secret et puis conseil na bata mokili totika kobebisaka ba réputation ya muninga soki muninga za mabebe ta mabe na ye eza droit na yo soko moni maba muto lingo loba po asala kiango mais eza te ke muto asali eloko te obandi ko koseli kambanda na A ti na Z eza gentil te mama Irene eza kitoko te eza na batu soka fondele muninga likambo akosi soka bimisi yango mokili ndima ye poza mwana satana tatana bango muto alokuta akokosa lokwa mutu azopema mukile kondima ye mama Irene so nzamba lobeli ote mutu akotelo azalate yebisa bata modeli wana bolanda liso na bokebi ndeko ozolandanga yo musala osala kozwa ya okoselaka baninga makambo ya kobebiselaka baninga ba réputation loko ozaka mwana satana papa na bino kolo lokuta yebaka ke mukolo moko nzamba ofuto na misala ozosala po bata boye na communauté na biso baza ebele yo muto olandanga peut-être olelaka peut-être poza dessus ozaka na mobali moko ozaka na camarade ozana ndeko moko lingaka pe mingi mais akosela o makambo abebisa réputation na makambo yo salate mais akomisango vrai eza pe na bata mokili o bandima ye mama Irene bata bongo fo obondela pona bango ndeto lo basuka ndeleki bandeli naza vraiment dessus famille wana yete mutalakisa kinga bango nga pete mutu na lakisaki ye bango tokutana petite sœur ya sœur wana za na via malonga na Congo na Chine donc ezaki camarade ya biso mibale mama Irene mais asala tout akabola biso nga na poto bande ko sobisa nga te abebisila nga réputation na nga tangu na ke Congo mama Irene batuna nga makamba camarade na nga nzamba kote kati na nga na lobaka bolamu nae nde salaki babenganga
nde na ki ko apprendre ebele mama Irène moyen to lo bango awa ezate mais conseil ka loko betaka masolo loko oselaka proverbe 19-20 mpo esunga biso na suite ya vie yebisa bandeko ya basi tokeba tant eza mauvais moto akobomo oliaka na ye mama Irène niveau abebiselanga réputation na nga na vie mama Irène soki nzambe ete pasi mais nazoyebisa nzambe apambola ye yo moto oza na bizalelo kobebiselaka baninga réputation na makambo ya lokuta ndeko na nga yebaka opemaka na zola nzambe misu wana ekangamaka po efongama na ntongo mona mokili eza grâce ekomama oyo azosala mabe aomena kosala mabe oyo mpo azosala malamu aomena kosala malamu na ye kosungaka yo moto obebisela baninga réputation yo ozalaka prêtre ya kosoa na moto oleki meme na réseau sociaux ozofinge makambo eza ya lokuta oyo conscience no oyebi ke na okosela ye me na kondimisa yango bato po kaka bayina ye ndeko na nga yebaki enveloppe ya nzambe oyo tobengaka nzoto eza na bolembo moto ozokotisa makambo ebele ozokosela bato bayina ye aza moto aza mpe na droit kozala na susi aza mpe na droit kobela attention susi ebelisaka makambo ebele susi soki eleki baproblème ebebisaka mpe na bafoi oka moto abeli cirrhose des fois totia na motu kaka bafoi ebebaka soki ozobela masanga nzoto eza na bolembo ntango yo ozokotisa mabe epai ya bato bayina motu moko boye bato bakomi koyina opesa maladi ya susi lobi soki atiki mokili atiki bana na ye mwasi na ye fami na ye mobali na ye ndeko na nga nzambo amonaka fomi ya mwindu na sa libanga nzambo akontaka suki ya mutu na mutu aomona yo oza na salaire na yo kobeta tolo te mutu longola mutu moko boye pona basusi banga na boma ye na nini eske nga na simbaka mbeli me kozi ya liwa na ye po abela maladi wana koma na niveau wana yo mutu bandaka nzamba lola pambolo kolanda misala na yo na ye kopesa conseil na bandeko bozobebisaka ba réputation baninga botika ndeko ya mwasi aza dessus mais apamboli nzambe puisque bakende ko baby sa réputation na ye nzamba ke ko soigner camarade na Hollanda à comprendre mutape singa lisolé zali tantine Chantal azana France na cité non mais na cité Kombo ya mbokate ba Chantal nyos namba pambola bango na ozo masola ba Chantal trop mikolo ba Chantal balinginga mingi ba Chantal ba elle chante bolinginga mingi nzamba ola pambola ba Chantal nyos partout bozali de quoi pesi sur comme ni pesa sœur Chantal eza pasi eza mawa nzamba pambola ba murena ba murezi nyonso tokutani mbalasima soki mwana mutasongi te tora supona ko beta masola solo parce que bete promax a osela ka proverbe 19-20 posunga ona nga na suite ya vite ya mazala maele molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth pire akoma pirate mwana mama na yo azala asusu te ya so ekuto ya makila bozo putana boni mwana mama ya kobamba na mokili eza pasi nzamba pambola bino bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba mère babenga ke mère loboko parce que musala na propre surtout bonzambe donc tant ozole biloko vitamine ya makambo nyonso donc nazoko sonde ko langai o komit musama ona zika ona luka mutala melangai c'est fini no more tears no more cry mère loboko Tisha service yoka a service with a smile mon service ya koseka donc il y a senti joie hein donc azana pona bino pona biso banson ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko baza mingi te to mona ba traiter pa aye alami pela libala na yebi loko kokite mais ya yeza toujours extra donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point hein qualité hein goût tika ya ngonde leki OK yango